Ce qui est sur République démocratique du Congo et Kotikala Mobimba PFRDC bazali ko continuer ko bunda avec impact na idéologie Goma et ko zonga kalamingité stratégiquement armée ya République démocratique du Congo et zali ko continuer ko sala musala circulation et zongi très normal à wana ville province ya Kinshasa et sengle boye ba que ndege ba société aviation mususu et kataki ba vol na yango ba avion ya Uganda ya Kenya pe ya Bruxelles to pe ya Belgique bango pe bakati ba vol na bango kasi côté na bango Ethiopian Qatar et longona Turkish bazali ko continuer ba vol international normalement à la Kinshasa situation ezongi normal avec un partenaire idéologie ndenge bumba salaki message mokolo lobby gouverneur ya ville province de Kinshasa a betaki loboko na mesa a condamné ki ba acte ya vandalisme kasi a encouragé ki patriotisme ya ba congolais sur so wana esali malamu pote mboka na biso e koka kozala bongo uni pe ba congolais ba ke intégrité territoriale ba sakanaka na yango te situation na Goma etikali confuse ba soda misusu international bazali ko kitana terrain ba biso délégation ya Afrique du Sud pe bazali koko ya kuna FRDC pe atondani lisusu boyeba ke ezali ko continuer avec un partenaire idéologique Congo et kotikala ba congolais Congo mutu moko te akoyeba ko zoyango ba revendication esalama ki lobby na Kinshasa ba tebele ba déplorer ba acte ya vandalisme kasi ba sepeli le fait que congolais a commis kozwa conscience. Deuxième réunion, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies, participation à ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwama et Sikanini a bêti l'issue le boko na mesa à lobby tour oyo soki Nations Unies a zui résolution ya ko silisa makabuto pe ya ko sanctionner bato bazali ko sala makamabe na Rwanda te na est ya République démocratique du Congo te et sengeli a yeba que population ya République démocratique du Congo est commise en charge. Si ce conseil échoue, la rue va s'en charger. Deuxième réunion, il y a Conseil de sécurité et Zaliko Salema Kuna na Nations Unies et Sikanini, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba Thérèse Azaliko participer et Sikanini. Mokolo ya lobi atombola ki mongongo liboso ya bato nyonso tu oyo bazali ko participer pona koyebisa conseil de sécurité que soki bino bozali ko sala eloko te soki conseil échoué na kopesa solution pona République démocratique du Congo et sengeli boyeba ete balabala nde ekozwa solution boyebi malamu ete balabala eyo kaka moto te balabala ezalaka na ordre te solution ekopesama na nzela epai ya population ya République démocratique du Congo esengeli na ba membre nyonso tu ya Conseil de sécurité ya Nations Unies bayeba na kotelema na ntina ya situation sécuritaire oyo ezali na partie est ya République démocratique du Congo semaine oyo pe malamu ete ba M23 na ba Rwandais nde bazali ko continuer ko menacer ba komina ko toucher ville ya Goma na yango secrétaire ya Nations Unies Antonio Guterres a sololaki na chef de l'État ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi na nzela ya téléphone pour na kosbeta masolo nantina ya situation sécuritaire ya est ya République démocratique du Congo na simana yango asololi na Paul Kagame président ya Rwanda pona koyebisa ete esengeli ba retirer ba militaire nyonso tu rwandais kuna na kati ya est ya République démocratique du Congo na simana yango Paul Kagame na nzela ya tweet na ye aibi na koloba ete ba sololi malamu na Antonio Guterres pona koluka kimia esengeli régner na kati ya Afrique mobimba nde na yango ba betaki masolo na tango molai pona koluka toujours solution epesama kasi alir oyo diplomatie ya République démocratique du Congo ezali kokende ezali komona na ete RDC azali kolonga pe atelemi makasi po solution esengeli epesama na lombango
Pokimia et Kotana parti Est, la République démocratique du Congo. Ancien ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo Azali Bona Mongala et Sikanini a passaki message na population Oyo Bazali Kuna pona ko lamusa bango pona ko yeba ko kota na mapinga pe ko défendre République démocratique du Congo bolanda élément Oyo. Basoda na biso et na rendre hommage na basoda na biso. Toujours bunda contre nani, contre ba Congolais, toujours bunda contre ba force rwandaise. Depuis 5 ans na Tongo, na Goma, na territoire ya biso ya RDC Goma, force rwandaise et Koti, banda lobby na Tongo lisusu, na ba blindé, na ba char. Wanda alingi anyoko la lisusu biso pona ko botela mabele na biso. Oyo boyeba bino bakumu mboka. Oyo ezali makambo ya mabele. Zamba pesa Congo na ba Congolais, Rwanda na ba Rwandais, Uganda na ba Ugandais. Et na ABC na bande ko nyoso. Uzali awa soki bolingi te tozonga. Boumbu ya ba Rwandais awa. Il faut, c'est qu'on appelle ça, message de Mokozi Amboka. Il faut bana nyonso. Yalisala. Nalo que les gens comprennent ça message à Bumba, mais bon, tu n'as pas message à Bandeko Bataï na Bonga Nanga. Tu n'as binga Akula. Il faut voter les mains. Bana à partir de 18 ans, parce que c'est, et ça ma carte de constitution et Pékissango. À partir il y a 18 ans, qu'on qualifie dans l'Icolo. Il faut voter les mains. Soki bolingi liberté, tous à la libre et à Kotambola, Congo Mobimba. Et Sengeli, sacrifice et salama. Lelo, tous à la soda na biso na kokumi sabango. Bazako bunda sikoy na Goma. On a combattre la population, combattre la intégrité territoriale. Bazali ko ça un sacrifice suprême. Bamsu bakufi na ebi bango. Bana oy zamboka na bino. Autre que la bino. Donc, si on a paya, la carte n'a pas oya bisoté. Sacrifice, il faut et salama. Il faut voter les mains. Il faut voter les mains. Bolangi, Gaï Awa, Soko Boebi histoire. Awa na Lissala, le 23 février 1998. Boebi est le cas qui Awa dans l'aéroport. Boebi en gros. Ce qui est à Kanzam Bété, mais mon collègue a Koufaki à l'aéroport. Donga la défense, donga la défense, donga la défense. Ça va. Donga la défense, donga la défense. Naye wa pamba te, ça discours te, naye ko ça ba discours. Naye awa pa makambo sérieux. Recrutement et banda direct. Président de la République au Kassango. Bolangi. Eh. Zongi normal na Kinshasa mokolo ya lelo bolanda constat o salami na miti mafuta. Tozali 9h30 heure de Kinshasa sur le boulevard du 30 juin, un jour après Makambo et les Kanaki lobby na Kinshasa, c'est-à-dire soulèvement spontané ya population contre agression rwandaise. Ndenge moko komona na bilili tozali mercredi le 29 janvier 2025, circulation et zongi normal bamituka ya ba transport ezali ko sala batubakei misala basali normalement conformément ya message ya Daniel Bumba oyo a pesaki lobby na population après ba revendication. Et par l'occasion,
na mettre sur séance na activité nyonso ya ba marche jusqu'à une date où vous allez fixer pour encadrer la marche pacifique à l'endroit. Visiblement, l'ambassade qui touché bazali na kanda ya kosakana te neti Air France a suspendre ba vol na ye, Bruxelles Airlines a suspendre ba vol na ye, ba outi ko informer biso pe que Kenya na Uganda ba suspendre ba vol na bango. Ponda international ba vol o ezali kosala jusque là Ethiopian Airlines et puis Qatar avec impact na idéologie. Kinshasa vie ezongi nango normal kasi population azali kaka na kanda ya makabozali koleka na est ya République démocratique du Congo. Ce qui est vrai, mutu nyonso a gardé espoir peto yebi ke FARDC to ko reprendre Goma wana intégrité territoriale ya République démocratique du Congo et kozonga na maboko ya gouvernement pambate de oyo et la kisibiso kaka nani azali na biso, nani azali monguna na biso, pe nani azali vrai congolais oyo akose ranger pour na ba intérêt ya bana ya Congo pe akolinga makila etangati. Circulation à ville province ya Kinshasa ça la confusion surtout ba embouteillage nini et kozaka yango to s'intéresser nango ba détail. Bolanda na reportage à Miti Mafuta. Malgré la décision ebele oyo ba autorité bazali kozwa awa na ville ya Kinshasa pour la circulation routière kasi kino lelo oyo embouteillage ezali kosila te na ndenge ya kosakana te ba chauffeur bazali toujours kolela pour na banzela awa na République démocratique du Congo mingi ezali na ba route secondaire oyo ezali te yango pe ezali cause oyo ezali ko créer ba embouteillage à la ville à Kinshasa. Na ndenge bo poser la question oui ba embouteillage na tongo vraiment na entrée et aux alaté et dans la partie à 5h 10h de 10h à 15h embouteillage à Makasi. Embouteillage à Makasi normalement fallait beaucoup de système à sens unique. À sens unique à la de 5h à 15h. De 15h à 21h, bâti la situation normale. Pour tout la libre. Parce que ceux qui, à partir de 15h, sont achetés sans cynique, sont au la pompage, ils sont ça la pompage. Pour y avoir Zan de il faut ça là, au moins 5 heures de temps, 4 heures de temps. Donc, ils sont battus. Là, posé par sans cynique. Bon, donc, c'est à la conti, là, sans cynique et après-midi. Et après-midi, là, bâti il y a 5h, 15h. À 15h, la situation est vraiment facile. Alors, cause d'embouteillage, ils ont des chauffeurs. Alors, parce que tout le monde, na boulevard, la route secondaire, Zati, il y a un la chose vraiment passe. Na boulevard, toujours Kangama, 1 heure du temps, 2 heures du temps, 1h20. Ok, non, c'est pas bien. Donc, c'est la route secondaire. Batu na batu bayeba tala ndeti sikoyo batu wa yuta lemba bazo tuna parce que kozwa bisa lemba mais bazo kota pompage ba parking exacte ba parking exacte et puis donc déjà tout le monde ça la centre ville en tout cas ça la biso vraiment passe au moins à 4 boulevard mutu ki kufi na ngote o mutu ka munene kufi rien. Et finalement, na kati ya boulevard. Yango esa la biso vraiment passe pas. Toujours pour rouler té. Donc rouler té à 60 à l'heure, 70 à l'heure, to kokati. Donc embouteillage wana, babu c'est la biso kaka ba route secondaire. Soit c'est la route secondaire. To marcher na biso bien, to kende très très bien. Oui, na ngaki na ba pour le Cambassan scénique, gouverneur de la ville. Pour une activité qui prend la sens unique. Je l'ai abisso, ma bende o baso kanga awa na Sabena, ma bende wana. Oh, quand on a un moment sens unique, baso ma bende wana, batande li biso ngo ela tsabiso ke non. Mupandi oyo eza pour la sens unique. Alors so ma bende wana ezate, yango so mo ki biso ba chauffeur tozoya, et surtout continuer na nzela sens unique. Et perturber Baninga Moussous. Ça signifie ma bête, et c'est très très bien. Et c'est ce que conscience n'a pas et ça là,
pour to marché malamu. Ba autorité ya ville ya Kinshasa essayé kotala malamu likabu oyo ya banzela. Oh, awa penza malgré ba sens unique, malgré ba décision oyo ezali kozwama kasi circulation ezali toujours na ndenge ya kosakana te pasi po population ayeba na kolongwa na cité pour na kokoma na centre ville et sengeli na ye abeta ba 1 heure to 2 heures du temps kasi na distance oyo et koki kosala 15 to 30 minutes et sengeli kozwa solution pour population atambola na lenge oyo et sengelami osumia ba congolais Beltexco ayeli bino ba produit à Polo gamme na mobimba bolanda mokolo esengo ezali nde lelo tokutani na bandeko nyonso kongo mobimba topesi no mbote tobani mbulo ya sika oyo ezali mbulo ya bilubu mbula oyo ya sika ezali mbula oyo sengeli mama vraiment alamba kitoko koma mesana de akoto kolamba kitoko mais solution rapide oyo mbala moko ezaka ke Beltexco bimisi gamme munene ya ba Plichard Apollo tozana Plichard Apollo ya munene na 425 grammes ya azali tomate azana misuni kitoko ya mbisi ya Plichard oyo kolamba ye na bilubu nyonso azanzela mokuse toza pe na oyo ya pilipili ya 425 grammes yepe misuni kitoko me bachoka pilipili na kati poso maso pilipili na wenzete ya 100 francs ya 200 francs toza susu na sardine oyo babengi sardine Apollo oyo ezali lula kitoko mbisi ya bien nyonso ezali gamme Apollo oyo esengeli bo sele na babilubu na bino surtout ba mama restaurant mama malewa na bandako et surtout okota mois ya janvier février tito okene mbula mobimba moi crise ekota na ndako poto bimisi pambongo ebeye na kosomela bana ba bilamba ya bonne année ba bilamba ya Noël mais Beltexco apesi bino solution rapide ya mukuse oyo na mbongo moke okutungisa mate oke wenze okocha obimi okomi okochi wenze tambola osoma bisomba sombate solution ezali Plichard Apollo ya Beltexco pona bilubu nyonso ya ba mama pote papa oyo bakobata libana bana balia kitoko babaza na santé ya malamu. Au lieu de protéger la population, la plupart de la police, ya Kinshasa, image ici et débat, tracasserie et les cas, bana ya Kinshasa, bazali kolela bolanda, ba détail na reportage, ya aussi tantôt. Jeunesse ya Kinshasa nde ekomi cible ya ba policier awa na ville ya Kinshasa, pardon, okomona ba jeune batambola te, ba jeune ba bouger te. Policier soki akutani na una nzela acheyo maboko na ndenge ya kosakana te okomona esika ba mama bazali koteka ata zali liboso ya lopango na ye policier sengeli aleka toujours pona komenanse to pe koluka mwa eloko na maboko ya bato oyo bazali koteka soki ba moni pe jeune moko boye basengeli kokanga bakangi na bango asala eloko to pe asala te bayebisa ye cause oyo bakangeli to pe bayebisa ye te bango wana bakochai kaka na molongo pe na système oyo ekoma ataku tosali eloko te bazwi singa ya nylon basangisi bino 5-6 nesika moko na pasi pe mawa population alembi. Bon, soki tracasserie eza na kati ya mapinga na biso tobengi la police puisque baza bien payé te soki bafutani malamu la police ekosala mosala na ye. Dede tracasserie mosusu ezouta web ebele na bapolisier wana baza bapolisier te eza kaka balokoti bango na balabala balatisi bango teni nde bato bazosala penza mabe mais conseil eza kaka moko gouvernement asala makasi afuta bapolisier bien ayeba pe nombre ya bapolisier bazosala mosala po bo ebele balokoti bango kaka lelo azalaki shege ubi azalaki koluna lobi bomoni alati teni oyo eza bien te asali ata formation moko te ayebi te pe la plupart ya bapolisier wana batosala bakonzi te mokonzi akopesa ordre mosusu bango bakosala na lolenge na bango po baza bien formé te po eloko balokoti eka na nzela eloko oyo biso tomoni yango eza ya mabe makasi de préférence tolinaki topesa conseil na la police na biso bapesa juste instruction na bapopulation lokola tomoni baévacue de la tosepeli nango makasi balongoli bato bazozala koteka na nzela eza
Ok, comme ça, pour que tracasserie policière yana ici là, et c'est juste na ba policier na biso ba pesa institution moko oyo population ko maintenir. Ba te ba de la pembeni ya nzela, ba na kati ya nzela te. Ba déborder te. Ba déborder ba limite ya nzela te, mais ba na kati ya nzela te, c'est que marché est en cours en construction. Et comme on a sous-tapé. Mais que c'est la police na biso basa la ordre baza juste pour na regarder population na bien nango et comme dit contraire population que tracasser population na bien na yango eza bien que alors que c'est juste parce que institution moko ya kitoko na bila biso et la kitoko pe la petite institution oyo ke singa la population ba meka ko maintenir yango et c'est yana ne tenir ke singa politique na biso et baza wana biso pona ko pesa ordre que c'est na ordre ba pesa mais pour tracasser za mabima ça au bout de la montée que désormais que na dit tanga sans raison valable. Ministère ya intérieur esengeli kotala likambolo malamu ba recrutement ebele ezali kosalema na la police mingi ezali na yango normalité ba policier ebele pe misusu bazali na morale ya bien te nde bazali ko commettre ba bavire ebele na kati ya ba cité okomona na 18h bazali kokanga bato sans kotala air o tuna infraction vagabondage misusu kuna o botele mozali kosala nini tokanyi bino ezali kopesa pasi pe mawapo na population na yango ministère intérieur esengeli recyclage esalema pona ba policier surtout mingi ya ville ya Kinshasa tolobi Mega Congo ayeli bino American Power énergie ya ba champion. American Power masanga esalami pona kobomba bo pikiliki ya mokolo. Na Kinshasa mikolo nyonso eza bitumba. Bitumba pona oyo tolingi, pona mosala e pona elikia. American Power, moninga na yo ya bitape nyonso, lakisa bokasi na yo. Lamusa bopikiliki ya kati ya nzoto na American Power. Libérez votre potentiel. Libère ta puissance. American Power. Énergie à ma champion. Avec Jimmy Moukeni sans filtre éditorial, il y a rédaction à Kanbe News et c'est Boye Baker. RDC a dit qu'on continue qu'on bounana Goma. Goma ne tombera jamais détermination. Oyo Congo mobimba ezali na yango monguna kotikalaka kokota jamais extrait avec Jimmy Moukeni bolanda kasi bobo sanate ko s'abonner ebele na chaîne YouTube avec Jimmy Moukeni pe na ba page Facebook pe TikTok. Ba chaîne ya ba télévision ebele, ba média en ligne ebele, ba chaîne ya ba radio ebele ezali déjà recruté na banguna et sengeli boya bake Kagame na batunaye bazali kaka na STT kasi mingi bazali infiltré awa pe bazwaka ba message bazwaka ba mbongo à travers ba téléphone na bango toyebi bango tozali ko détecter na façon de faire na bango boyebi sanga nanu batu bazali kokufa to pe batu bazali na pasi guerre nyonso ezalaka bongo attitude o ezali ko compter sikoyo congolais nyonso esengeli azala éveillé congolais nyonso esengeli atelema lokola mubali congolais nyonso esengeli se décider aloba mboka na ngai mutu akozwa yango te information obiso to pesi bino na KNB News ezali que République démocratique du Congo mobimba appartient na bana ya mboka pe FARDC bazali ko continuer ko bunda mutu alali azali te mutu azali mwasi ya muninga azali te esengeli boyeba que information nyonso bomonaka na réseaux sociaux pour la plupart ba utilisaka yango lokola manipulation ezali arme de guerre bato ebele bayebi te que information pe ezali arme de guerre pona ko dissimuler pona ko dissuader
pour na ko lembisa batu to pe ko changer ses avis à batu. Il y a 2 jours 3 jours ba congolais nyonso tozalaki sur terrain to bane ko taba poste pour na ko soutenir FRDC to bane ko pesa ba message tozo pesa ba wazande lendo force tozo pesa FRDC force tozo pesa gouvernement na biso force tozo pesa ba ndeko o bazali na front force ba message wana ekei wapi parce que il y a des gens oyo ba s'amuser ya ko faire passer ba message ya ba rwandais na ba réseaux sociaux na ba chaîne ya ba télévision pe ya ba radio na bango. Congolais to la muka air ezali ya éveil patriotique. Congolais to la muka air ezali ya que mabele na biso lingi ko kende bazali ko luka ko kotisa vaccin moko boye ya ko yina mboka ya ko yina bakonzi mboka ya ko yina armée na biso. Humiliation nyonso oyo mutu azali ko reposter pona ko humilier FRDC pona ko humilier batu o ba sopi makila na bango tozali contre yango ba wazalendo oyo bazali ko bunda sur terrain ba congolais oyo bazali ko bunda sur terrain bazali ko bunda pona mbongo te bazali ko bunda pona bomengo te mais bazali ko bundela mabele na yo to benda kuna yo mutu moko te akoyi ko ya po a diriger yo a konza yo na mabele na yo. Message na biso ezali clair kino mokolo ya lelo Goma ezali bongo na kati ya République démocratique du Congo pe mutu azali ko kamba Goma na République démocratique du Congo mo bimba kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba complice pe complot oyo salama sur le plan international. Congolais nyonso azali na yango conscient Congolais nyonso azali na yango conscient pamba te to moni yango ndenge nini batu ya ba occidentaux mususu bazali ko sala campagne ya mabe par rapport ya oyo ezali koleka boyebi ba media oyo tolandaka chaque jour ndenge nini bazali recruter ndenge nini balobaka makambo ya mabe pour na gouvernement ya République démocratique du Congo na intérêt na bango po bazo ba mine oyo ezali na mboka na biso po ba exploiter ba terre na biso et puis ba utiliser quelques Congolais inconscients oyo ba mibenga ba rebelle en réalité bazaka ba simple pantin oyo ba tcheli boso après quelque temps ba kolongola bango bato oyo bazo bénéficier na ba mbongo na bango ba fandi quelque part. Congolais la muka mboka oyo ezali ya biso Goma ezali ya biso mutokozwa Goma azali te bataille ekoki kozala tozongi quelques mètres en arrière mais boye ba représailles ekozala sanglant oyo nazali koloba nazali très sûr na yango. FRDC bazali déterminé. Gouvernement de la République démocratique du Congo bazali déterminé. Cette fois ou jamais. Ça n'a fait que durer 30 ans de guerre. Ezali ebele. Congolais nyonso azali déterminé ya kobunda ya kosimba mandoki. Partout où ezali ko sale masiko na Congo, tozali ko se mobiliser contre ba infiltration, contre bandoki to pe ba dongolo biso. Oyo bazali ko ya koluka ko boma Congo. Fungola misu zala mayele muto yeli o message ya mawa muto yeli o message ya manipulation muto yeli o cardage guerre nyonso batu bakufaka biso ba congolais tolobi tozali prêt ya ko kufa pona mboka na biso. Donc mutu akoki ko intimider biso te ni na ba réseaux sociaux mutu akoki ko intimider biso te pona mboka na biso. Goma wana ezali mboka ya FRDC mboka ya République démocratique du Congo wazalendo azali ko bunda Nzambe na biso dimension spirituelle ya guerre oyo asi apesa ki message clair que to si to gagner yango pe victoire ezali sikoyo lobité. To komi na suka ya édition ya lelo RDC eloko ya makasi FRDC na wazalendo bazali ko continuer ko bunda esengeli to pesa bango force pote Goma wana est récupéré d'une manière ou d'une autre esengeli boye bake ba information nyonso o bazali ko yana ngo pona ko lali sabino pongi ya ba bébé pona avantage ya banguna bo dégager bato wana nyonso. Ce qui est vrai RDC tope FRDC vina bango mobimba ezali ko bundela mboka boye bake mboka mobimba pe intégrité territoriale tozali ko reprendre yango kala mingi te pamba te mapinga bazali ko continuer ko bunda na terrain wana il faut ezala clair na mito ya ba congolais nyonso et sengeli ko yeba pe que tango bozali ko inoculer poison rwandais c'est-à-dire ba message ya mabe ya ba réseaux sociaux bozali ko jouer jeu ya monguna ba sengi na ba congolais nyonso
baye babongo ko jouer jeu ya FRDC République démocratique du Congo tozala uni libela na libela. Information ezali ko continuer na page na biso Facebook ya KNB News na TikTok pe bokele ko s'abonner na chaîne YouTube ya KNB News. Ndeto mona ni lobi. Magazine.